Taboko, na chanté, toi, y quoi, TV, vos s'abonner massivement. Kodo, na chanté, toi, y quoi, TV. Kodo, na chanté, toi, y quoi, TV. Kodo, s'abonner, na, ya. Kodo, na chanté, toi, y quoi, TV. Kodo, ko sepela. Kodo, na chanté, toi, y quoi, TV. Kodo, ko muna, Bagage ezaliawa, bateatro kuwe ezaliawa, bafilm asombre ezaliawa. Tate mame aye, tate mame aye, iyo. Bota na chale YouTube, na jade toi ikwa yoko sepela. Kota na jade toi ikwa TV. Kota. Toke. Kota na jade toi ikwa TV. Kota. S'abonner massivement. Cliquez. Nangoga. Kota na jade toi ikwa TV. Kota na jade toi ikwa TV. Kota ko sepela. Kota na jade toi ikwa TV. Kota. Kota. Le bonheur se trouve pas que chez les voisins. Kota. Stress aussi dans le col. Non, ben écoute, on y a maté. Au bien il est sous-soumis. Déjà besoin de conclusion, besoin de compromis. Au bien il est soumis. Maman ça a monté ma passe hier. Oui bien bon on a fait ça samana yiba nanda kuna biso. Na biso yo papa biso na maman biso ba bebana baswana ba donc aussi longtemps yo yiba kimbon ozawana ozomona papa na maman bazoswana. C'est pas ça la samanga mutu na yibele mbongo on a fait ça qui. Azala ta gentil. Azane reconnaissante mais auto tinga maeka le quoi soki finalement asala onini mama mama no yokela ni mama biso ma ko yebisanga ndi papa silika bon soka baki pona mbongo wana atia mama libanda yo ngo sepela sko passe na ngandi yango wana camarade nanga mobalo yibeli pena mbongo ebele na niveau wana tala paola na susa sa mama kasi na ninga bonheur na ye na ninga azala bien na ninga do azaka bien ya lingio te que bela mbongo soko linga tanga tena comme nanga vraiment donc comme saturé azon sata mbongo na yo fuka mela ba mama ngam na ibe mbongo na bino ngona songisi soko ba téléphone nyoso yango non oh wana kanga ona kuta zoni sate akomane ko salela ngo tu vois ça et toi chez Sama toi tu pleures à Sama mais Sama t'aime une autre personne et les catés. Quand je suis ramené au comprendre bien moni yo Sama sepelaka na yo na mbongo oyo pesa kae mais alingaka mutu mususu bolingo na eza pa mutu mususu et non et pas na yo mama fongola misu s'il te plaît hein non tu as besoin mona kuna ba état oté donc au comité na niveau yo yiba mbongo ya papa pona Sama mais papa na mama ba bomani na ndaku yo zawana. Et ça là qui on déni ta on est bon. Maman nanga mawa. Maman nanga mawa vraiment. Il faut changer. Moi les gars quand on bisao que l'ordi elengi comment nanga auto présenter na biso nyonso yebit anniversaire neza lobby. Invité biso oya to ya maman na ba problème na on a qu'un anniversaire à tayomo isani kaso oya olongola ba stress o se défouler te mama yaka aibi ke yo yaka na ba so ba bouteille whisky so ye sale bien so daki samando ke ya ba copine olingi mama c'est que yo ba grandeur ba problème na za besoin olongola ba stress mosoko ye obosana makambo Sama obosana makambo nyonso tu pona ngai Luka mama, Solana mama, oui, c'est maman vérité.
Merci ma soeur. Sois la bienvenue. Merci beaucoup. Ah là là. Je ne sais pas si tu as oublié mon nom. Mon prénom c'est Jorvi. Ah oui, frère Jorvi. Voilà. Comme tu es charmante. Merci beaucoup. Voilà, tu prends quoi? Rien, merci. Nous sommes en état de prière. Comment ça? Merci. Vous êtes jeune. Dans les sec. On y a été, on y a été. Oui, la terre. Mais franchement, on dit que ça a plaisir. Il y a un qui a monté ici à cabine avant Zambé. On est grâce à Neko, il y a pas déjeuner, voilà. Et puis là, le cause à maman, on a casse dans un bon délit. Comment on y prie à bas force à mon tout. Pourquoi il y a un baillet sous, mais il y a un appareil de Katina Ote. Donc il faut appeler. Dans ce qui est soupenda, côté Katina Mongaya Bengio au Sama facile. Évidemment, merci beaucoup. Justement, comme la Bengela Kyo, ma soeur, j'aimerais vraiment que le bilan a cœur ouvert. Excusez-moi, je n'ai pas vie privée. Tu es engagé? Tu vis avec quelqu'un? Je parle beaucoup plus sur le plan amoureux. Non, c'est tout le temps pour la volonté à Yesu Massia. Oui, je sais, mais cela n'empêche que vous avez mon petit ami, vous avez mon copain. Si vous savez que il y a des choses qui sont bien ensemble, donc ils sont bien ensemble, ils ont fait que ça na chérie, mais ils ont que ça na chérie ni faut na zanaï. Tu ne vas pas me dire que tu es vierge. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà, jadis tu étais vierge et tu es déviergée et ensuite tu as réussi. Cela veut dire que je préfère partager le reste de ma vie avec toi. Tu vois, c'est tellement simple que... Merci beaucoup, frère Jorvi. Sans toi, mais ok, c'est bon. Je te respecte, je suis très sérieux. C'est pas les sexes qui m'intéressent chez toi, c'est ma vie. Marcia, tu dois comprendre. Je crois que tu parles bien avec ma maman. Habite-le quand même à détailler dans la vie. Je suis en train de souffrir, ma maman. Je peux même agenouiller devant toi. Non, c'est pour te dire que je suis vraiment dans les besoins. Ma soeur, permets-moi s'il te plaît. Est-ce que tu m'accordes une chance? Papa, télémouvanda. Vanda. Vanda, s'il te plaît. Merci beaucoup, tu veux me faire du mal ou tu veux m'aider? Marcia. S'il te plaît. Tu sais quoi? On a une seule vérité. Oui. Sans répondre à ma tête dans 48 ans, on a son invité. Eh ben ça. Attends, tu es une jeune fille, tu es encore jeune. Et puis trop belle. Comment vous allez? N'habitez, n'a le bandé ni moi n'angai, n'a sala ni pona yo. Vous m'avez dit que un jour, on a tout beau mani na papa na auto mati likola tel pour que papa na nga betanga. Vraiment. Peu osaki no kani motema. Tu sais de quoi je parle, non? Je ne comprends rien, maman. Tu ne comprends rien? Donc tu ne sais pas de quoi je parle? Non. Ah bon? Tu te soignes à papa, tu te soignes à poigne. Bon, c'est bon. Il y a bon, c'est bon. Papa, le bon, c'est bon. Non, il faut que bon, c'est bon. Je sais combien on est bien. Ah non, c'est bon, c'est bon. Oui. Tu savais que pas bon, c'est bon. Dès que vous avez quoi, vous avez dit que parce que nous avons un thème. Tu comme tu as un niveau, tu comme un papa na yo. Aux unes au pays bon. Au yibi na bon. Maman n'a besoin de bâtir. Tu es une voleuse. Tes maman n'a pas de séparer. Tu es une voleuse. Reste là. Tu es une voleuse. Comment vous allez papa na chambre? Bon, on a reste là. Tes maman comment on monter? Tu es une voleuse. Au yibi bon au kilo pesa mo. Il s'en va mobile mo. Raconte un peu. Mobile on va s'en aller. On m'a dit que c'est un mot thème. Pardon. Parce que non bête non bête non non yibi bon so ba yibi bon te. O ba yibi bon te. Ngala ko yibi bon te ko ata na faire tonner boloba. Kamanga na so ba no yibi bon so ba yibi bon te. Mbongo ngolo yibi ngana yoki na faire tonner muninga na so ba yibi $1000 wa. Quoi? Barcelone. Mbongo na banda ko potana mama na yo. Yo to zwaki. Na le côté pas. Barcelone. Et puis aux autres nier.
Dis-moi. 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 Qui a cet argent? Dis-moi. Dis-moi. Au Pesaki Nani. Au Pesaki Nani. Apesi mobali. Est-ce que vous avez Ozobanga na yoki yote. Momo se pembe kitoko. Ye moyibi li. Obani moyibi na ndaku nanga? Papa na yibi na ngai te mama mo na makambo. Kam no zoba mbesi. Zoba na ona salope. Munoko wana. E ba ni ba $100, ba $50, ba $10, ba $20. O combien de $1000? Attends. Tu vois la voleuse là? Attends. Donc yiba bambon azo on verra bien na ndako. Ngaku na lobaka te nazo loba sous tata mbongo ebungi na loba sous te Serge. Po nazo mona c'est de trop. Non mo conceptionner moi la voisine wana MCM dakota ka moi na ba jeune ba joko wana na ebite soki mdakota ka zo mbongo. Nzoka ne la voleuse là moi na munene boye muyibi nyama. Voleuse. Oh na age zo mbongo le pesa la mibali. Vorie bonne à rien. Mobala opesa to kono pesa mibali mbongo. Na mon yango pesa bien mais ils est pour la prière. Et ngao te bikazaki na moi sinanda. Journal kaboye mbamo kono nasepelaki na ojo na monaki yo nalingi na bala yo nasolaki même na maman déjà maman za d'accord na bituni est-ce que les maman ebaka baselinga yi commission pa mwana ye to ndeni abinanga te ngamo nasepelaki na bala yo kana na chambre kuna sema tazate atala ki mutazate bazate Yamabini Oyo Monywana Marcia. C'est une bonne occasion, Marcia. Bonne occasion, Nini. Écoute d'abord, écoute. Mamé Bakata a okiyolinga mabe pour na yote. C'est peut-être moi na yazu audace ya roloba na likambo na tamusu sundenga mona ki bon azwa ki ton yo solo na maman na bango. Et ceux qui azaki na moi si ceux qui nini je sais pas mais nanzimité que ceux qui peut-être azaki na moi si alinga ya proposé yo c'est que grâce papa ça va tout temps papa ça va tout temps yeba na grâce c'est pourquoi baba ça que pour de fiançailles ezala na kile nanda kuna hi yo mona moi si kuna na mona moi si te mena ibi kazaki donc ça veut dire qu'il y a autre qui bana kokabana mo sana ka mingi te akabona ka mingi te bon mbaka bana mo se ka mingi te na ibi te mo sa ke pona nini te mo sa tike pona ni pourquoi bakabani mbala mo boye aya balo ngapela ndimi na moni yo sepela na maman Diane asala biso Marcia a tozala na biso l'est tu le sais nzambo tokenda ko bondela yo moni te ki ekoza la réponse ya nzambe donc peut-être kuna au kendo vandi na l'aise na hôtel intérêt na ngata yo parce que c'est ta vie OK to sambela ka moni maman nzambe mariage za réponse en nzambe te voyage za réponse en nzambe te biso ba kreta to se tromper parce que yebisanga biso tozara to souffra na biso to nesko kende te siko à part peut-être yo libala to kende wapi N'importe que souffre, Dieu est capable de tracer un chemin pour na yo grâce comme appelle ministre en beaucoup. La classe tu es diplômé quoi si baba ministre bazana baba bon licencié. Na ebisio bongo. Nzamba comme Joseph ministre na mboka na été. Il a ataka na école nini. Ataka na université nini yo kwa Joseph. To prier pour nous. C'est ça volonté Nzambe compris pour ça. OK. Na boye to sambela mais moi je suis d'accord. Merci pour Pessiana Ngalibala. Merci pour Pessiana. Non mais laisse tomber. Oh là là. naibisaki déjà ndeko nanga George Kalumbe El Rey yaza na Canada kuna. Oh, oui, yaza na Canada kuna. Naibisaki nazwaki mosa pembe. Bon, atunga kombona na naibise souris. Abia c'est yaza muta koseka pamba nga. Ah, ezaka ambiance. Yala na koseka na ngapela sivika ke. Itali ela koseka na. Siko chérie ninga na lobe. Mbongo wana mususu wana na pesa ki wana esila ki kalate mi lobe benga supu na pesa mbongo. Ninga bono zaka bongo. Bo yebite ki kuna mkolo nga na waza na mpia. Mbongo pesa nga wana
nasombaki pantalon oyo mona wa jean oyo nasombaki yango nasombaki yango nangai kusuna badekalo baki oyelanga oyokene yo mikolo na wasepela na ote so osomblinga ka eloko obengi nikeni nzongo alo mama nikeni nzongo nasombelaki kipeka peka bon mobali na oso osombele lo papa nzasa oh na pantane sango so yo mama nikeni nzongo ayibindeli yo sala bongo miso kina babasi mususu bamona yo boy na boy yango so na kanda na desko na loba na sombelaki gute eloko boy na ebisa ko za kamwa sa vinanga na okabulona mutute na kosanctiona mutute sorry siko lo to kena watongo Papa qui est à moi. Ngala ni yo mto bimisa nga bisika muga bien. To bimi. Oya bila se blapo. Oya na moi ça taille nanga. Omona. Distance in. Yo. Bonjour maman. Souris. Maman. Maman bino. Nzambe na ngai. Okindo kite Yesu. Ona sali nini ngai? Mwana ngai kitoko boye souris yo miye barate. Mama saini. Yo miye barate. Asaini mama. Di répondre nga o miye barate. Oyo zate. Mama yo. De lo mwa modelo boye ngai nazo ya nzira so na ba camarade na tuna batu na ngai nzambe na ngai na loba nini. Bonjour mama. Ozo kanga ngo na nzoto, ozo yamba ngo na nzoto, ozo ka somote. Mama. To mona na kala yona yambaki. To mona na kala Olobaka. Olobaka. Azak to tanga na classe moko. To tanga ni classe moko. Tellement na sepula nel na kombo leka balukutane zo ngate leka. Obi nga ko étranglé yo. Donc là tu n'as pas encore qui toko ya chéro nga na sombi na talon et talon là tu no laté le loka boy. Papa so kozala ndoki. Na mwana ngate. D'abord na télémélé na kombo na Yesu na mwana ngate. Problème nini bozo mona bala baninga kitoko na nzira bazoleka yo ya lokola demo moko ya zolanda mwana ngasi masi obe sa fia mwana papa na sali oni yo za nani naza bena mobali oze loko nini naza mobali ya solo nzambe na nga suri na mobali ya solo na bien mama nangaki yo nangana na suri isa mbasuka omoni na lobe loko te na kei naki passa motema ya mwana ngai mais yo miye barate nasali ozotala ndenge oza te papa naza bien oza bien va pena modelo forme ndenge ozaleli pena boye pena bongi na mwasi pena lokola sori basi ya bandenge na obe boza te baza te mbala nsima misu na yo emonaka bato bozala bango lolenge moko lolenge ya mwana nga oyo ebongi na yo te na bole mama sumu pa nzambe oza yesu pe kela mwa nzambe na yebite soki pe satan tindi na yebite mais na bole mama sumu na nzambe papa na mona lisusu te mokolo nga na komona yo na mwana nga suri tala omona scandale onga na kosalela yo oyo biloko nini obombi awa na isuri yaka mbangu yaka kilo yo moko nano yebisanga na malembe biloko nini oyo opesi ye oyo abombi na yebite so eza biloko na ngai mama yebisanga yi na malembe bo biloko oyo abombi bozani opesi ngeloko te oyo eza nini eza nzoto nzambe na ngai yango mama eza ye oyo okwesa ye na bombi apesi ngeloko te ayibi eloko te mama leka zonga kuna na mono sokumina mwana nga te pardon pusana te osenga somo nakanisi obombi biloko ya nzoka mutu nayebi te limbisanga ye nzambe epa limbisanga na likolo me na mono pumina mwana nga te leka aza moninga nanga papa tozala ne na kati na l'église ndabisenga napesa papa lettre wana papa tanga comme ça papa arépondre bango soki bakoya mokolo nini biloko toza na kati
yango nyonso toza na kati wana yango makambo mabe na kisa Diane. Makila. Chérie. Ah, tu es là. Azu Moubali. Hein? Olivier Salrani. Hein? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Natuni bamosala nasala te mais tozalami na église asambelaka makasi papa. Lettre, il y a demande, il y a présentation et puis il y a pris note directement. Déjà oui. Ah bon, moi... Merci aujourd'hui Moubali. Moi nangai. Na âge na opendo ki nous Moubali. C'est une bonne chose. Moi j'encourage. Bana âge na bazo luka na kasaki kutu o lobaki papa na lingi na répondre ba étude nanga. Boina boime. Yo na mutunu kaka Moubali. Pona ni? Moubali ngo osani nini? De ce que vous avez déjà mis bali bandakala. Tu te yeba raté. Qu'est-ce que c'est? Pas moi mon bébé. Non, moi je n'aime pas ça. Ce qui est acquis moi dans ma baie, on n'allait pas envoyer cette lettre. La lettre est envoyée comme il se doit. C'est quoi yon dimi? Pourquoi pas? T'es bébé. Moi on a moi mon keko. Il on y a que ça na libala. Ya yebi ni ninga zalana. Ninga zalana suna vandi se pena bisu mbali to vandi bisu mbali na bando tous les mamans wa libala ninga c'est pas ça. Ayebe lo. Donc tu trouves que ce n'est pas opportun qu'il y ait non papa. Hein? Soka zaki na posa ko bala to ya kuza mobali. Alingaka yebisana nungai. Avant na ba lettre ko maman na komi na posa mibali. Ngala ngaki na solola na ye, na ngaki na aider na bongisa yeti. Tanga ko kusa na moke, nda ye kuza mobali ti. Bongo na ajo mansana ndaka libala. Nini marcia bébé? Hein? Madame maman, tu es ambi yango. Pino ça nini mwana ngai? Parce que tu ne manques de rien à cette maison. Mobala ngo azio wapi? Non mais j'ai français les a tellement bien, j'ai compris que à cause de la voiture. Je n'ai pas toutes les questions à poser. C'est bébé, beaucoup de temps dans bon, maman n'a pas tort. Vous savez que pour entreprendre le mariage, il faut que tu sois mûr. Papa. Et papa et tout ça. Non, non, moi j'aime un mariage. C'est comme ça le mariage que moi j'aime. Hein? Donc, il faut que l'homme soit aussi bio, comme ton père. Je suis monsieur bio. C'est pour ton bien. Allez, bon, Zong Sambo, mon avambo. Comme ça, Zong Savelo. Bon, motozo. Oui. Mbongo yo na zuyango. Ah, l'argent yo zui. Mbongo na zuyango, mbongo ekoti na ndako na ngeko matin. Mbongo na zuyango. À ton mari. Akolobelo côté. Lokola yo. Au mona nzela église ni nzela oyo kenda koza mibali, okosaka bato OK église pozora mibali na nzela église. OK so église te. Yo bima susti. Ngasko na ko contrôler yo. Obima susti. Nzambe ba boya raté bébé. Nazo tina mono kende église kende osambela nzambe. Mais moi nazo kende église te azo kende koluka mibali. Non 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 non. Wana ngana ko accepter mo. Moi je suis pas contre. Oko kende lisusu église te. Moi je suis pas contre l'église. Histoire église point. Maman, beaucoup la cabane. Donc tu comprends. Allez téléma. Baninga bazo kende koluka nzambe, bino bazo kende koluka mibali. C'est quoi ça? Je garde la lettre dans Azon sans petit. Lettre to tangiti. Lettre to tangiti to boka la poubelle. Mbongo na zui. Ngaza pour sa lettre te bébé. Téléma. Faut jeter la poubelle? À la poubelle, chérie. Alors, tu vas jeter. Moi, je suis pour ça, bali. Hein? Pour la nini, bali, pour sa classe. Non, mais ne pleure pas, ma chérie. C'est pour ton bien. Jette ça à la poubelle. Azolela, bébé. Et j'annule cette relation. Libala ezati. Pe azolela. Faut compter à maman. Maman a toujours des plans merveilleux pour ses enfants, surtout ses filles.
aboyi aza catégorie na mwasi na ye pas limité. Grâce omoni lo na koyo koloba na yo libala ebundisama makasi. Diable alingaka basentaka ka basi ya sepela mais soki mwasi wana nzambe atalisi ke babala ye bitumba ezalaka bituma ngo mosusu ekozala mosika mosusu mpe kaka na sa makolo na yo eloko na kokoloba no boye yo oza mobali lokola yo oza na facilité ya kobima eza likambo ya kotia noko na bino pression mpona nini bakutana na ye. Moi je trouve que bakutana na ye asolola na ye ase justifié te mais a expliqué bazalaka ndako mwana na noko na bango afandisa ye nayebi ndenge bazalaka mon frère osololi na ye. Parce que moi je trouve que tant au azaboye va trouver terrain d'identité. Le problème est zaboye. Solo la kande Jovial lobby. Solo la nanoko na bien. Voilà. Ozolanda. Ndenge za wana mobali wana sepeli na Marsi alinga bala ye etc. Toza batu mais tant bozo solo la mabolongo na bino. Bosambela. Et puis avant Kongape nazo sambela. Aboyi na ngai te mais oncle na biso wana o nyonso mwasi na lobaka. Yango ezalaka oui et amen. Baboyi baza catégorie balobi masasa mwana mukie et pourtant mami bakata yo yebi tozaka na biso à l'est aza mwana mukie. Et bon pona nini mwana mukie batikela kenzela ke l'église ye moko. Na moment ya libala esika oyo ba parents nyonso to basepelaka mwana bango azu mobali balingi babala ye bazaka na esengo le bino bokangi. Yango so pese mutu tetu akobima lisusu. Yango mona même Bible zoloba natanga partie mo wana babi y aurait un temps l'homme aura comme ennemi les membres de sa famille. Si. C'est biblique. Parce que même les solos à Joseph, ils ont ma propre frère naïe, ne babouaka qui est. C'est ça. Ce que Zungi même dans la Bible, au moins même Jésus-Christ, il a été trahi par sa famille collective. C'est-à-dire que la famille a apôtre, comment il le bande connaît, donc problème aux anongo frère grâce bino boye bino ne beaucoup tibiso na vie de prière à makasi net nga personnellement o la ki sanga nzela ya osambela c'est que arme na biso zara lo sambo voilà oui les kilo sambo sambela et puis avant solana oncle le pas maman est-ce que je vous fais plus non avant ngana kene kuna na solana ye bango ba solola parce que biso totini message que toi na posa to ya komona famille wana pona kosenga loboko ya mwana bango message yango totindi ba répondre na biso te esali ke bakanga mwana bango abimaka te bazwi lettre ba pasolisco yebisanga totia mabolongo na se idée gilet pesi idée OK sola ngapena ma proposition ndeka na mokili balobara soki likambo simbi to tiki c'est ya ko tika ta luki pentela mususu et a tika te d'accord au monde ngeza wana izaki idée lo kwa bomo ngalo azaya nani ya janvier ça se comprend zamene mudasalaki bakuta na janvier libala kune kufa yo olanda nzela oyo d'accord oya na nzela oyo tala na sambela ka frère na lobaka nzamba sala grâce pas bana na 4e leçon nzambe loko si ça nzamba zo pesa janvier mwasi ya malamu yango moni diable a telemi alobi ke tokotala ça va passer avec Dieu nous vaincrons. Avec Dieu nous vaincrons. Diable a kokouya. Par nous-mêmes, on est incapable de convaincre un autre. Ce qui convainc, c'est la parole. Alors que la parole vient de l'Éternel. Voilà, même elle-même la parole est Dieu. C'est-à-dire, avant Oloba, Maloba, Oyo Ngo Solana, on cherche s'il te plaît, prends quelques minutes de prière. Robinza Menda Sélé Maloba na Saint-Esprit, comme ça tu vas le convaincre. C'est tellement simple. On comprendre les sous-têtes. Na linga mobali azate ba manipuler akei. Na linga ngote. Wa mobali so décision, mobali so décision tika la bongo. Échangera te mutako changer ngote tanga moso na ko changer ngote. Eza nini? Yema bien le bezani. Yema bien le bezate.
Comment le va c'est qui? Qu'est-ce que c'est? Je suis quand même un homme. Hein? Aux autres qui déjà décision. Est-ce que je ne respecte pas tes macabres? Aux autres qui déjà décision. On l'a en poignet. On va comprendre le souci. Mais. Quand on a yo. Vous s'en avez été. On l'a en netini. Et là on y a le beau salissant que on y est bisanga. Si on doit nous expliquer nga. On le belote. Quand on qui parle comme non, Panzabilo, on se dans le somba. Pessana quand même valeur. Chérie. Mais quel Olivia ça se Mobala nani. Ngamba na la décision té. Ngabo mosna longa décision té. Na ça se connaît. Ngamba na longa décision té. O sani no fana nyie. Donc on va fana nyie na zoloba. Na so meka loba ba. O regretter biloko na. Non, panza ndako mobimba on a panza pe mtosanga eloko sati. Ndo zala oyebi yango très bien. Oyebi yango très bien. Kena ka pour ça désordre a. Boni boy kondo bisanga moté mabe, ngani na contre Martial. Ngozo yango fele, obala nga te. Boni boy ko omoni balana. Na yo. Nanga. Na ba biso fana na ndako, na bana nga nyonso to kiti. Ye grâce à ce que bala yande ko na ye, okende yo. Okete. Le basco. Le okete. Okete non? Ok. Ok, ça m'a fait ma casse. Taki, papa fiti ni kiki toku moko. Ndi na bini. Omoni ya Marcia. Abimi kitoko na voile. Attendez peu à comment on a bini. Mais à l'objet dommage, malheureusement. T'as un permettre d'être. Fais ta gueule, les gars, bien. Maman, fais ce kitoko comme ça là, la Béatrice. Oh, bah tu vas lier, comme il faut. Papa, on rate, mon collier. Ça, la Béatrice. La Béatrice. Comment Béatrice au Cameroun? Ah, mais c'est la sainte. C'est une grande fête. C'est une grande fête. Béatrice, ce qu'on a Béatrice, c'est qu'on va présenter dans la vie. On va se faire la bise. Il va présenter. Donc, il tout comme papa. Son mon maman. Surtout. On va pas gagner. Ils sont on va respecter. Bakete mais il faut que les capos lia. Eh maman son na kende na obete la vie. Ba bete la ngana kokati mutema na ngana kufa na mutema na ngana manuka. Donc la fête était vraiment une grande réussite. Qui tout papa. Eh yesu maman ya masi ya masi na sabali. Ya masi quoi lobby na regretter place oyo na fille ba fille na ba bina bina ba kota ba mariage. A lobby ezali place na biso. Kasi pesa nga robe te maman kanda beto kende. Eh ngana kokati maman sele ma pe maman raté. Si tu as battu, si tu as battu, bino. Maman, place donnée. Maman, papa, place battu, bino. Maman, on raté. Je suis qu'on a la kenne qui sont ya kubete la ngana comme tu m'appelles. Est-ce que le tout là yaki? Est-ce que le tout là? Azaki na troisième. On met place bino on ngabo fan. Place na bino, place na bango après ba fille de nemba bana na sima ba garçon. Mais ba lobby te pour na ça nanga. Ba lobby ba bi o papa ndeni na zenga siku na kosi na bi papa zata kangama na confinement. Mama pala ndeke kuna ya mama la die. Kasi una lobeki te quand okene kuna na Turquie o kangami kuna mama la njo bakangi pe mama ya pa na nje bakangi mama ya onga moka na tikala. C'est que bimi le kuta. Le kuta te ba on peut ba le kuta kuna. Bon ngam na tina parce que la raison c'est que no bokende te. Après c'est bino invitation. Bino bolingi na bino bokende. Na chambre na soke sani. Zo kuna. Oh, na tu na payer merci on ça binoni. Oh. Ozaki okende. Pourquoi kindoki? On nous a posé au lit là. Côté chambre. Simbote. Côté chambre. Bon, allez-y. Il y en a qui fait au lit au bino mais laissez les faire. Ni ngokuta bali yesu pas comme na. Quel est kuna? Yesu pas comme na. Yesu pas comme na aja obala iba bala. Bon, chambre bino. Allez. C'était trop chaud l'extérieur. Non, ça va pas? Barcelone. Bonjour, papa. Bonjour. Ah oui, comme Boepouani. Hein? Yaya. Et puis, cousin à Sebo. Tu es là? Tu es là comme ça, pourquoi? Non, papa, je suis dormi. Tu ne dors pas aux un téléphone? Faut bien la serrurier à Salango, hein? Ça va pas? Comment ça? Faut bien la serrurier, Wanaya. Allez, ça va toi? Ça
Tu transpires pourquoi? Non, papa, j'ai dormi. Ah. Passe directement à table, non? Ça va. Ah, ouais, voilà. C'est prêt? Je suis là. Hey, j'ai tout le bon temps. Allez, je suis là. Allez. Tu fais vite, chérie. Allez. Je suis là. Maman. Barcelone. Petit bloc en haut. Biloni. Biloni, c'est où l'ambassade? C'est où ça? Biloni, on jette au l'ambassade. Maman, la laine, on a bossé. Quoi? Bossé. Malala qui colombe kanaka ne papa. Bazo tout non olala ipongi non olala ki oza zemi. Oh, kangano. Yo mo sa mamna kobo e poani. Non papa. Et puis le biloko olambe papa nango yo. Voilà. Ça c'est quoi ça? Ya mesa. Hein? C'est toi qui parle non? Makamuna na koso soto ba yetso boy poani. Sina yo mona za kosi ma. Laisse-moi, qu'est-ce qu'il y a? Yo Katani, oza spécial. Oza mwana spécial? Yo moi si vous mukolo ba tikolo lambela papa na otoke pena musala makama musala papa abino. On va nous loka téléphone mazo la muka ka téléphone. Okola na papa na oliate. Ozo bazani, oza spécial? Franchement. Yo ni mwana spécial? Na mona na ngabana vraiment na. Kwa tikela mkongo na ngabana basili? Vous êtes na maote papa na vraiment. Ozindoki? Hein? Barcelone. Ozindoki? Ozindoki? Bondoki te yo. Keba zoba. Moi pour l'ambela papa na vraiment. Tika na oye, tika ye passer. Tika ye. Tika ye. Zoba mwana. Tika ye mwana no ozo no problème. Ozo problème. Mais je comprends pas. Zena na selo masa rapide ou liana bon après na lambela. On va faire masa rapide. Franchement. Oko kende la famille maman na o. Donc désordre boy vraiment. Zoba. Il faut sur la mona na Jonathan Ngana na Ottawa na Canada kuna. Il y a beaucoup plus faut que l'homme Esaïe, d'accord? Aux solutions na yo. Aza garçon moko azali maboko pete. Hein? Sola na. Bima. OK. Tiens. Oui. Bonjour. Oh. Merci. Moi Bonjour maman, oui chérie. Bonjour Anna Pesa. Moi c'est Liba. Pourquoi ça n'a ni bonjour? Oh. Maman. Yo Pesa bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, yo linga ki libalati. O linga ki libalati. Bon libala on ka siko ke yo zo beta so ba tour ba bonjour ba nyozo la acception lo netelo konini. Maman. O bato ba bala ba kenda pe modelo. Muso ba bala ke fa ba tunde ba ka posta na yoti. Mbene yo yeti. O muto bali lobby muto ya ko beta so tour. Le long tour, lobby kuno ye, lobby kuno bandi bo sike comme on ka tous les jours. Parce que libala ngo da ici na ngoni. Moi na aye combien de tours kasi ndenge ya ucho bala kasi kaka siko ya ucho ba abali siko yo kaka wa kaka soki semaine passée ambala moko lelo ye kwani o ya oluka nini lelo nini yo ya bosana ko ya kozwa ako fana mbali na ite mais tika est-ce que belo kayeli ai talinga tayela ko bala na ko yela ndako ese zala ba vanga yo folo bala bon atayela folo bala non azala no mona azala mkono combien d'années tali yeta ko kina c'est quoi bon ça compétition là oh ozo bala ngai je parle tu parles yebi nga bala ah papa son mutabali a bossé la famille nae c'est ça non non na papa lekina ye tewe ko makamsusu c'est quoi ça ko makamsusu ne belo ka est-ce que tika alo bana no kama ye alo soko oso le misanga ningi papa nga kuna lembi papa na pema na nganya zabe na lobaka susu te papa ma na ki otala bino please papa pona yo po ndengo za quitter jour à mariage déranger ngana mbali nanga na chérie nanga yango na ngaki nga mokona ya lelo zeki to ya na ensemble mais ya ki kotala parent na biso papa jide katala na mama godo titi babengisa ki yango tininga mona yebi mona papa mona mama
cas papa est malade, on peut essayer quelque chose. Bah que l'hôpital, bah ceux qui ont été dérangés. Non, gastrite. Yo belaki. Estomac. Dis. Va oui le kuta boyko. On a lingo se justifier pour kende ki mabibala ngote bendeni. Ngande na boyaki. Nga na boyaki. Atsama ko na été. Oui, au boyaki parce que je te na boyaki na baki okokende libala wana te. Nga pe na kokende te, suri pe akokende te. Malade ko senda kati. So banga ye. Abeta ayo. Eloko ne so bangisa yo. Wa balinde yango so bangisa yo. Non, na wangani te. Loba ke mama na bino boyaki na ya libala na yo. Maman bino aboyaki na libala parce que j'étais malade. Tonton, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est clair, chérie, c'est clair que Olinga qui n'a libala à moi na te. Alors moi je savais que au saï bon parce que j'étais quand même malade. Tonton Guy, pourquoi? Tonton a vu qu'elle quittait pour la toute manière qu'elle était pour oui. Elle avait réquisé qu'on a libala. Alors le cas ça vu que vous avez malade, mon bal n'a pas fait un appel sur mon bongo. Le cas une femme soumise, oh que la mobile n'a eu, non fait ça mon bongo, non ça la ça la mobile n'a pas. Oui, ça fait que moi ça m'a pas balé si pas que la mobile n'a été. À la femme insoumise. Il faut être soumise. Elle est mal placée. Il faut être soumise. C'est ça qui est appelé pour la santé. Oui, ça pour la santé, parce qu'on a un traitement. Qu'est-ce qui s'appelle ça? Je te donne pas ça. Je te donne pas ça. Je te donne mon nom. Hasard pour ça dans le côté. C'est pour la santé. Parce que ça on va dans le lendo. On va tirer sur ma couleur à thé. Bon, on est combien? Il y a combien? Les besoins c'est là. Ils ont c'est un bon là. C'est pas c'est un bon. C'est déjà. Yo kasi ngasa un bon on peut son bon oh. Mamboka mikie oh. Eh. Grâce, sinon tu vas bien. Je veux bien. Grâce. Oui, Libala. Viens. Très bien. Viens. Non, je passerai demain. D'accord, je dis si. Si papa on passe sous grâce. Non, je vous bénis. Que la bénédiction de l'Éternel vous accompagne. D'accord? Okay. Cette maison est bénie. Ça c'est pour les soins de santé, non? Oui. Chérie, Tolingana. Dieu nous recommande l'amour. Dans 2 Corinthiens 5, 17 à 18, t'as dit, je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu par Jésus. C'est ce que Dieu nous recommande. Papa, là, on est au biso belé, comme côté à biso. Comment on va passer? Non, il y a bibi, mais. Et là, on est au biso. Je t'accompagne. Bon, non, pas. Je l'accompagne. Oui, accompagné. Non, ça c'est rien, ngana bokoli bana, ngana bokoli bana. Ndala soko koya na lo lendo na ndako na ngamba la sima marcia. Oko chaka suma kolo ate. Zoba peka na yo ngo wana lokola mona nzambe buka yango. Souris. On s'appelle non? Ah ok. Yo c'est ta sœur. Qui robe ya mais souris yo. Tu avais pris la yo so ndeko na ndo makila moko. Non, yaka. Bébé opesa ngakanda. Moni mwana zaki robe. Est-ce que ko pesa ngakanda makasi na lingande ngata ko pesa ngakanda. Et puis c'est maman nous qui robe. Pesa ngambongo. Non. Pesa ngambongo. Pesa mbongo. Pesa ngambongo nyoso pesa. Pesa nanu. Yo pesa nanu. Pesa nanu mbongo. Problème ni. Mais papa que soit pas fait. Karambanga yo parfait nini ba parfait ba moins cher ya ba 2500 ezo za solo ndenge moko na oyo yango pe ani utaki parfait nini yo le complexé ngam mona complexé ni azana mutuka ni makini mutuka na papa na mwana ndenge moko vraiment c'est vous-même je peux pas me réjouir dans la maison sina kokiteo na bandi na 1 na 2 na 3 na 4 pena kangami nabengi bandeko nyonso basunga ngai kasi tokoki te o po te bolamu atata eleki mingi o bakritele nini oponaka po ete yosalanga bolamu soki ezalaki kaka mpona bakritere nde nabima lesheki o po te bakritele nyonso yokopona ngai naza na kati te o eza sengolo na yo Seigneur ta bonté est plus que ta justice. Grâce lamka. Tukumi yani.
Tongo setana ki kala. Yozo lala. Na bimi pe na zongi. Na kutinda kusalite. Basoki biloko ni bolia ki lobi soki biloko ni bomela ki lobi bilamba bolata ki soki biloko ni nyoso to ezawana. Siko soki na yakina bapaya. Na muka na tongo na kote suri mtazaki na ba camarade ne. Suri asala nini? Nga zo bana yonda ko eza salite. Yo sanga suri za ba camarade nesko elakisi neti nini? Tongo zo ba ke suri za na ba camarade nesko elakisi neti nini? Ozo comprendre l'autre. Télémana. Yaka. Ata la Bible ngozo kangana ba komi wa salita li ateleka. Ndako lia na mutoki na ye. Yesu kutu ye moko alubaki nzete pesa ngai mbuma. Nzete lobi naza na mbuma ya kopesa yo te po tango ya kobota mbuma na ne kokite Yesu akataki nzete wana. C'est-à-dire quoi? Yo na ndako yo. Il faut ça la musala. Oh déjà ça ka. O bakisa o ya Martial likolo. O mutu ngane na zabe na tina na Martial ke libala te. Ngai. Na tina Martial ke libala te. Yo mto bondela ki ndoko na bino Martial ke libala. Sikotongo Martial ke libala. Zosko misala nyoso Marseille bande ko sala wana yo bakisa ngo likolo ya oyo salaka ndio yo bande ko sala poso ko zeli suri akosala yango te ya ko sala kaka oya banda pe ko sala yo ko bakisa misala ya ndeko na yo likolo ya oya yo to se comprendre lona nyena sala na tonga ebisinga tikanga moso te sala sikoyo monengo zo sala sikoyo mbala sima ko linga tena ko la musa yo po sala musala soko lingi mbala simala ko la muso sala musala ko la muso ndenge na la muso lelo te na ko la musa yo autrement bana o débarrasser bilo so monisa salite bongisa ndako kitoko soko silisi otali kuna nini za kuna chaka déjà na moto o sakana nga yo sakana nga o so sokoli bana toma yo so sokoli o sokoli te nanzo to no moko to ko komisa la bola mute Zonan oge botika biskiza laka. Sala noki. Songa na peso musala nazo peso musala zo loba loba siko wana zo mona one tsoto makinga na peso musala respect siko to zo loba loba na zo bati yo zo loba na nani mana maboko wana bosokola ki bolia ki me yonde mtolia ki na pofu na buta olia ki lokoli na olia mingi mayo wana sokola ki maboko awa yi muta saleli yango na ba camarade na bon mais ça peu importe eza salité bimisa mayo wana boaka remplir moi msusu comment eza nyambo mo le sami mina katanda ko elo ko eza ni yango na ko ba jour monter na vani bosen na nenga na pe kimia to vani pe to s'équiper Isa kani nangu nzamba ngabo kena osama ndatina no sala ngabo bendeni Omo mbala fene bwendeni Yako baningo ba mbali age na onde bazola la pongili kwa mbeto Si amsusu baza kuna bazome mabilo a kilo ya kilo makasi na libongo Misusu bazo kumaka pusu kuna misusu baza kuna bazotanga Yola la rapongi nzamba na bongina sama l'église ba esa bino teke mwana nzamba la rapongi te Sikangai nasina ningae nalobaka be Maria chante kokoya Yannick et souviens-toi de moi na babo moyo tozalaki bana yo mwata Ebi Munga nena zabo N'arrêtez pas de ça mentir. N'arrêtez pas de mémoire de gauche à droite. Oui, mémoire de gauche. Non. Yo moi na saité ça tena yo kansenyi. Bangai. Azaki moi si nanga été. Webi kama na ngasa venir wa manako na Paris. Ba beba na kana yé à propos ya nous. Maman na ba matinda nga pa ba matinda mbongo. Atinga pa ba ona ki tika. Non, na yebi yo za na bande ko na. Iverson, Iverson. Oui, je sais. Yebi ça nga déjà ba maman. Papa. Naye baraka ta bongo na vraiment ta best
L'heure est grave. Bokoto, na chanté toi y quoi TV pour s'abonner massivement. Koto na chanté toi y quoi TV. Koto na chanté toi y quoi TV. Koto s'abonner na yo ya. Koto na chanté toi y quoi TV. Koto ko sepela. Koto na chanté toi y quoi TV. Koto bomona Bakage ezaliawa bateatre kuwe ezaliawa bafilm sombre ezaliawa tate mame aye tate mame aye iyo kota na chale YouTube na jode toi ikwa yoko sepela kota na jode toi ikwa TV kota toke kota na jode toi ikwa TV kota s'abonner massivement cliquez nangoga kota na jode toi ikwa TV kota na jode toi ikwa TV kota ko sepela kota na jode toi ikwa TV kota les bonheurs ne se trouvent pas que chez les voisins. Kota. Ada ilugae, azaliawa. Pense na biso, azaliawa. Bokota. Bana kine, bana Congo mobimba, bana diaspora bokota. Kota na jode toi ikwa TV. Kota na jode toi ikwa TV. Bokota Bobe wa ikwa azaliawa. Bokoto ezaliawa. Odingi ko seke ezaliawa.